Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Na RDC koyeba ko respecter musala ya mutu na mutu ezali très important wana ezali penda mama na reportage au bokozango édition ya lelo lundi 7 mars 2016 mbote mingi bana Kishasa mbote mingi bana poto na yebi ke boza déjà ya ko sepela po bino bato pona lingala facile bozala wana en fait que bozo ba information ya solo boye ba ndenge nini makambo ezali koleka na République démocratique du Congo mbote na bino nyonso tout édition lelo yango na zofungulela bino na esengo nyonso pona ko yebisa na bino ke lingala facile les bino lelo historique ya le 8 mars o ezali bongo journée ya ba maman bozo ba détail na reportage ya Pasteur Bwana Salomon l'homme de Voka na Fabrice Bagaza. Qui a dit que Torope Sabino thème la journée internationale de la femme était en année 2016. Bozo yango, la parité en 2030, avancer plus vite vers l'égalité des sexes. Banoko nakade histoire ne tombera jamais boyebake. Journée oyo et banda na contexte ya kilt ya basi na ebandeli ya 20e siècle pour na ko acquérir ba droit oyo ezalaki déjà accordé na mibali lokola droit ya vote par exemple pour ba meilleures conditions de travail pe à égalité katina mibali pe basi boyeba ke première journée nationale de la femme et salemaka le 28 février 1909 na ba États-Unis d'Amérique suite na déclaration moko ya parti socialiste américain National Women's Day pour être ba célébrer kayango chaque dimanche ya suka ya sanza ya février ti na 1913 nyonso wana pona kopesa hommage na ba différents mouvements menés pona ba droit des femmes pe kozwa ba droit ya sikaloko la droit de vote boyeba ke idée ya kosala journée internationale des femmes ezwamaka na kati il y a deuxième conférence internationale des femmes socialistes na Copenhague na août 1910 na boule ya Clara Zetkin. Le 19 mars 1911 ndé première journée internationale des femmes ya solo et salemaka na Grand Boule oni et mona loin pe et la proclamation nango na décembre 1977 journée des Nations Unies pour les droits des femmes. Malamoko oni et tinda ba pays membre nango ke babanda ko fêter événement yango n'importe quel jour na kati ya année kasi date ya le 8 mars ndé il y a ba date tout yango le loyo monde entier a fêté le 8 mars comme journée internationale de l'enfant. Et abino hein. Côté na la députée nationale l'honorable Wivini Moleka élu Yabana Kinshasa azalaki bongo na stade de martyrs na prière oyo ba organisaki pona mboka reportage ya Pasteur Bwana Salomon l'homme de Voka na Dadinzazi. Banoko makambo mvulo yo e betaki samedi 5 mars 2016 aona Kinshasa esalaki en tout cas tolimbisa ngo kaka parce que mvula ezele mapambo lime e bebiselaki bana Kinshasa makambo ya danger oyo ba chrétien bringaki ba mona mokolo ngo nini yango ndoko ngai journée oyo ezalaki consacrée pour la prière dénommée Union de prières pour le Congo avec société civile ya RDC na pointe en collaboration na ba confession religieuse de façon que babela yawe nzambe na bibele afin que kimia na ye ekita po mitema ya bana ya ba République démocratique du Congo surtout bactérie ya politique ezo kimia mingi peut pas comprendre que dialogue politique national inclusif global au chef de l'État Joseph Kabila Kabange fils de la paix a bengisi pona bolamu ya mboka na biso RDC et ça la mamalamu avec Batonyonso ensemble mutazangata en tout cas ngaki ezala événement des événements ya esengo baninga batu bamona kaka entrée ya honorable Wivine Moleka l'impératrice cette étoile na kati ya stade de martyrs
lokola azalaka vraiment na yawe nzambe aboyaki kotikala na ndako au moment où batatane ya molimo pe bandeko na ye bakristu bazalaki esika moko mpona koluka elongi ya nzambe na ntina ya bolamo mboka na biso avandi nde omoni boye azalaki na jeune aboyi kolia pe komela mpo kaka asala losambo mpona mboka bien concentré pe sensible mpo azela coup d'envoi ya prière ya biloko ya moto euti mbinguni après kaka entré ya basale ya nzambe na kati ya stade de martyr mvula enokaka te mvula enoka angai makambo nyonso ebeba prière ya honorable Wivine Moleka l'impératrice cette étoile elingaki esala eloko mais mvula échanger makambo kasi nakati komona loin présence na ye apamba awa na kati ya stade de martyr eza déjà signe moko ke masolo ya dialogue pe ekosimba nango ete ya bino totikala kaka na stade de martyr na mobange ya prière oyo ezalaki organisé mpona mboka na biso mpona koyebisa na bino ke ministre ya jeunesse sport et loisir Denis Kambai Chimbumbu azokumbela masolo avec impact na idéologie yepe azalaki kuna pe simana ngobo ebake ayambaki bongo président ya fédération congolaise de football association Constant Omari Selemani masolo lekaki kitoko Christian Lutonto azalaki sur place beau reportage. Nani yango alobaki ke journée du ministre awa na ministère ya jeunesse sport pe loisir et chola pona yango banoko bwebake Denis Kambai Chimbumbu moto ya bato le pape de la jeunesse congolaise ayambaki na audience président ya fédération congolaise de football Fekofana Mukuse Constant Omari Selemani le géant catalogue samedi 5 mars 2016 na kati ya cabinet na ye ya mosala ya commune ya Gombe babetaki masolo na ndenge ya mobimba avec ba question nyonso ya actualité ya football congolais ya mikoloyo na pointe kutu na suka ya entretien na bango ya plus d'une heure Constant Omari Selemani alilisaki lokole oyo problème ya monene ezalaki d'abord à remercier biso mpona mosala oyo tosali ya mibale baprovince oyo ya sika oyo bacréer ndenge nini estce kozali possibilité ya kocréer baligue provinciale mai matali mikano oyo ekamatamaki mpona kolimite nombre ya bajoueur étranger na baéquipe nayebi se ke tosololaki yango na baéquipe mais ke ezali iloko fo ezwa mwa temps na oyo pe etali problématique ya financement ya championnat national na foot mokusi te Constant Omari alobaki ke bakana mingi te bokozwa mama na journée ya réflexion na oyo etali sponsorisation kaka ye le géant catalogue Constant Omari Selemani président ya Fekofa alobaki ke eza makambo etali mise en application ya ba note circulaire ata oyo pe etali limitation ya nombre ba joueurs étrangers na kati ya équipe nationale ye yangani azo soutenir application nango na douceur c'est-à-dire ekenande malembe lokola babosanaki ata eloko moko te na kati ya masono bango patron ya sport congolais Denis Kambai Chimbumbu moto ya bato ministre de jeunesse sport pe loisir na président ya Fekofa Constant Omari Selemani le géant catalogue bayokanaki ke décentralisation sportive pe et salema c'est-à-dire que esengeli baleka de 11 à 21 lignes conformément na découpage territorial ndeko ya Congo avec Denis Kambai Chimbumbu moto ya bato le pape de la jeunesse congolaise Nkolo Batrophée comme ministre de la jeunesse sport et loisirs dans Mbokoyo en tout cas na cas de la vérité rien que la vérité non bomonité mais beaucoup mona ebele po azana ba milliards de tours na kata bongo angaya ngenge babota makana yango noko Totika ville province ya Kinshasa pona okende cette fois-ci na nouvelle province ya Nord Ubangi et pas wapi commissaire spécial à Saksaki bongo meeting na place de l'unité population sepela ki kitoko makasi mingi reportage ya nana Mwadina Ibrahim Ndoku wa Leboa ya Lingala facile. Numéro 1 ya province ya Nord Ubangi oyo bana Nord Ubangi bazako benga la motema moko Santu Thérèse ya mwana Yezu boye bako Marie-Thérèse Gerengo ya Zalo commissaire spécial ya Nord Ubangi liboso ya public na ye ya Gbadolite a solola kina bango boye liboso penza aebaki koyebisa bango mission au gouvernement central etindi ye awa na Gbadolite pe na sima na yango Marie-Thérèse Gerengo ya Zalo
a expliqué la population bien fondée à dialogue politique national inclusif. Peli Susu a rappelé qu'il discours du chef de l'État Joseph Kabila Kabange oyo a prononcé qui devant Congrès pe ayaki kolobela ba point positif oyo ezali na kati ya dialogue ayebisi na population ya Guadeloupe boye na discours ya chef de l'État lobaki na dialogue wana bakolobela likambo ya enrôlement ya bana oyo bakomi mikolo sika pe lisusu processus électoral pe ba difficulté oyo ezali lié na oyo etali makambo ya mbongo harmonisation ya calendrier électoral abeti sete lisusu na bana ya Guadeloupe mpona koyesa bango ke soki dialogue esalami tangu baélection ekosalama ekozala baélection moko crédible bonzimela ngai ke tangu azalaki koloba population nyonso evandaki nie mpo ye soki aza koloba bazalaka na posa ya koyoka ye ayebisi bango ke na mikolo ezali koya bakosala misala ya kolongola basanité oyo ezali na nzela mpe lisusu bakotonga bainstallation sanitaire na kati ya bawenze mingimingi na marché central mpe bakosala ke ville ya Guadeloupe engenga lisusu na ndenge ya defwa te. Marie-Thérèse Gerengo ya Zalo a rappelé ke misala oyo ekolandisama na réhabilitation ya babatima ya l'État mpo na kozongisa bokonzi ya l'État na ndenge esengeli ezala. Tala! Ya solo penza kaka ndenge bazali kobenga ye Santu Teresa ya mwana Yezu Marie-Thérèse Gerengo ya Zalo numéro 1 ya province Nord Ubangi bondi melangai ke plein ezalaki awa bandeko ya PPRD ya FDC ya Burek ya ADH ya Palue donc batu nyonso ya famille politique na ye ya majorité pe na ba oyo ya ngambu bazalaki wana pamba te oyo azali koloba nde ezalaki susi ya bandeko ya province ya Nord Ubangi boye nde ezalaka mama koba kaka